Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes, il y a Lelo. Donc, naza vraiment un méchant à Rosakanate. Lelo Boebi Kezali, mercredi 12 septembre 2018. Ezala qui prévu na Belgique, opposant. Bakutana, opposant oyo tozali koloba opposant oyo pesaki candidature na bango, il fallait bakutana lelo na Belgique. Ce qui était prévu, sali yango pe bakutani. Mais Tolioki compte rendu, il y a réunion à bango wana. Donc pour rappel, bato bakutani kuna ezali Jean-Pierre Mbemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Muzitu, Katumbi. Donc pour ne citer que ceux-là, bakutani, mais Toyoki compte rendu na bango et puis si passi et puis je suis stupéfait na kanda mbalamoko parce que na moni ou bien opposant bazali kosakana na peuple congolais. Na éviter ceux qui ba opposants ou ba vanda ikuna bazali kosaka na peuple congolais ou bien basali yango kaka po basala discours oyo toyoki na compte rendu maloba surtout oyo femme oyo na rotiela bino alobi ezali discours moko déjà tosi toyokango pe kanambe asi ayoka yango. Donc avant na continuer na lingi na yokisa bino boyoka compte rendu oyo moi si oyo asali na miso ya ba journaliste nyoso bayaki boyoka oyo ye alobi. Communiqué conjoint des leaders de l'opposition de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusive, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral, facteur essentiel pour arriver à un résultat admis par tous et à une paix durable en RDC. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont affirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élection. Prenant à témoin le peuple congolais, qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques dont les résultats seront opposables à tout le monde, les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après posés comme étant des préalables. Premier point, le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. Deuxième point, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la Senco, réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4. La participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques, afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. Point 5. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales. Union européenne, SADC, Nations Unies, Organisation internationale de la francophonie et autres. Point 6. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL sur le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections inclusives dans la paix. Point 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9. La restructuration et l'audit de la CENI, conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder
en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la tenue effective, fait à Bruxelles, mercredi 12 septembre 2018. Les leaders de l'opposition. Alors, M. Antipias Moussaniamoussi, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Moïse Katumbi Chapoué, M. Adolphe Mozito Fumuchi, excusez-moi, M. Félix Tshisekedi Chilombo et M. Vital Kamere Lwakaki. Qui sera la candidature unique. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Ils vont pas vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres réunions prévues à Bruxelles de l'opposition? Vital va vous répondre. Nakanisi Bolandi boyoki oya lobby ezali déjà attendu donc aussi toyoka makambo boy. Na ebité ceux qui opposant bino bozali kokanisa nini na mitu na bino ou bien boyebi solution oyo ezali po na mboka na biso te na ebité solution oyo ezali po na mboka na biso nazali ko répéter kanamba yaki na masasi akoke na masasi donc kanamba solution ezali azwa masolo na mbunchu to na dikosi omoni ndenge bino bovandaki wana bino botala déjà bino batata mobimba donc bovandaki wana tala kanamba makambo sali bino pour rappel mbembo moni ba invalider yo elakisi ke cour constitutionnelle ezali ya kanambe na seni ya kanambe Katumbi omonaki okomo ineti mbwa liboma okoti kutute donc mutu atikali kaka wana ezalaki Félix mutu azalaki atisi ko azalaki validé na seni mais est-ce que ye Félix akondima makambo balobi na réunion oyo ou pas parce que total qui na suka tangu réunion oyo na no programme ki yangote balobaki donc nos positions bandi makaka candidat moko to monaki mbemba lobaki ke ye jamais ako soutenir Tshisekedi donc to moni Tshisekedi ya ye wana parce que na batunyo surtout bazali wana muto azali invalidité ezali Félix Tshisekedi na yebite opposant soki vraiment kanambe ou bien lesi bino eloko moko ou bien bozo sala semblant soit oyo bolobi wana ezali oyo kaka bolobi na miso batu soki ezali ke makambo mususu oyo bosala bobombi wana naza na bino d'accord na kanisi na diaspora na peuple congolais baza na bino d'accord mais soki kaka oyo bolobi wana yango oyo bokosala ezali na tina moko te parce que makambo wana oto lobi wana ezaka bozongeli makambo oyo basango balobaki na 5 ans oyo bo libérer batu oyo bosala boyokansi kanambe ndenge invalidé mbemba ndenge aboyaki Katumbi akota akokotsa bango donc totika kosala ba distraction totika distraction donc naza na kanda ya kosakana te donc na ndimite na lingite ke na banda ko finga mutu moko moko azalaki wana ya ba opposant mais non donc bosolo la bien oyo bolobi na biso wana soki ezali makambo moko kaka ya ndenge wana ou bien bombi masolo kati wana naza d'accord na bino mais soki kaka compte rendu oyo mwana mwasi oyo ya lobby maman oya lobby ezali na tina te parce que wana nyo surtout et comme mabiso donc toujours comprendre que siko élection ezate bokobo élection après aller et que na masolo mususu après et comme soki ndengeni donc tozali ko senga na bino 5 minutes avec César nga des senga na bino que makambo bolobi wana ezali na tina te parce que discours wana to sito yoka yango discours bolobi wana bosi bovandaki nango na basango esukaki enquête de poisson ti basango bakokai kutute bakeiko zongisa makambo epai ya nyangala kata ya kanambe boyebi ndenge suka donc discours wana na sepeli na yango te 5 minutes et sepeli na yango te soki ezali makambo susu bobombi d'accord mais oyo wana toyoki wana onga na yokisi bino ezali na tina te donc ba opposant botika kosaka na biso botika kosaka na biso boyebi solution ezali donc ndengi Jean-Pierre Mbemba zali invalidé ndengi baboyaki Katumbi akota ndengi ba invalidaki Muzitu kanambe ata bolobi ne ndenge nini ekosimbaka te donc bozana masasi te minduki te armée te bozana mbon kolega kanambe te donc koyebisa na maloba ndenge wana na habite soki bozo se rendre compte na yango ça va soki bozo se rendre compte na yango te et que makambo na bolobi za yango ezali na tina moko te
donc so boza na masolo kati bo beti en kati bolingo le bango na miso ba tuté wana toza d'accord et pas na bino mais to tardé te zali ti avant décembre ekoka donc yango wana nga na pesa ki idée moko boye dernièrement ils ont payé la moto bato baza partagé ezali eloko moko ya ko débattre o nga na lobaki ke donc Congo na biso donc toyebi makambo tozo sala te il faut to kota sous tutelle wana mutu moko natalaki ou bien commis un message que oh non tozali na boumbu na mindele et que ça sous boumbu te mundele par rapport ya kala étant colonial ezali image aussi ko mundele za na mutu mundu te et que ça la te que ndenge ya kala toza soki na époque coloniale non ezali dona bango ba sali ba matière première na biso bango ba bongiseli biso mboka ezali te ke neti ya colonie wana ba beta biso film non mundele na mutu mundu relation eza su ndenge ya kala te donc vraiment yango nga na baki ezali à débattre na sala ki proposition na kanisi peuple congolais to longola sentiment to la objectif total makambu na miso bino mo bozo mona ke Mobutu 32 ans oyo nyangala kato ya kanambe tozo kene na ba 20 ans oyo shadari ya koya wana tobite so sala combien déjà ku shadari elongi na ye wana bo mona na ponda e pa ebonga e koma à peu près neti ba po ya Mobutu elongine wana shadari déjà po abonga déjà elongine bonga na pone bonga a relève biso déjà ba 7 ans ba 7 ans ba 8 ans po kaka donc akoma na forme bien donc sikoyo tokosuka wap nazo répéter yango nazo répéter papa Ngwanda déjà ndenga vanda na exil donc aboya ko kende ko sa la kanambe atimba koleka ba opposé belé na l'ère Mobutu atimba koleka Kengo atimba koleka mokolo atimba koleka baramoto parce que bomona ngo jeté donc ba ndengi ba papa Ngwanda bazalaki na ba privilège bazalaki na ba honneur akiti ba fongole les portes cortège ezali jeté au sala exil au mela bamboule ebele awa na poto ezali jeté il faut azali mutu mo a féliciter yango no mona ki ba Kengo ba sopa boule ba mokolo ba sopa boule ba baramoto ba sopa boule pour ne citer que c'est là bazonga mais papa honoré Ngwanda azali mutu ko féliciter donc kaka na acte wana salaki aboya ko kende ko sala kanambe azali mutu moko naza ko répéter naza mutu a pare côté boyebi ke ngana lo ba vérité polele sans tricage donc papa Ngwanda kana acte wana sala aza esprit aza grand esprit koleka donc ba mbendre mususu ba Kengo ba mokolo ba baramoto donc yango nanga na lobaki donc to boule bien to tika ba sentiment o mboka ngo to yoka sonité parce que tozali ko progresser te ba Afrique d'ici na pesi na pesi exemple Afrique d'ici so ezali ba mindele bazalaki te mbeza ndenge wana te mboka moko soki na kota ba zibo ba anglais bazongelango bomona ndenge koma donc ezali ndenge akalate ko bazo beta biso fimbo ndenge non mundele toyebani parce que toza susu ndenge akalate ba papa na biso akalate ba koko na biso akalate ezali que dona bozu ba matière première na biso bo bonguseli biso mboka donc ezali kutu ndenge wana oyo bino bozali ko kanisa te donc ezali eloko moko toko débattre ngo na kosala pe émission na ba radio toko débattre ngo donc vraiment total makamde tozokeni parce que tozali ko avancer te donc so total mboka na biso ndenge ezali na les années 80 na sikoyo ezali ko beba c'est ko beba donc surtout social mutu aza kokufa zangi $100 azu mutu passe à ken hôpital donc bazo tiki penza mutu na sebo aza kokufa soko pesi mbongo te ba retraité te type okufa o ezali mboka nini donc vraiment totika sentiment bo boninga naza monter na moni ba opposant oyo bazali kuna bino nyoso tu bozala ki invalidé à part Félix Tshisekedi mutu azali nanu validé mais bon monique aye quand même wana est-ce que Félix Tshisekedi ye akondima alanda boule na bino parce que ndenge bolobi ndenge wana elakisi que élection ozalate makambo élection to sito lobaki on banda kala que élection kozalate parce que bako tricher avec machine à voter bolobi na compte rendu na bino wana que élection bokondima ngote machine à voter ezalate il faut bata la logiciel wana donc bino bokanisi penza donc ndenge boloba wana que bo vandi pe na libanda bo sele ngona Congo te poani bo vandi na libanda bo sele na Congo te parce que ba msu ba tate bovandi na bino bokanisi so bolobi ndenge wana ke kanambe pe ayokeli bino kanambe mutaza na projet na ina shadari mutaza na ba projet ne déjà ça c'est une machine à voter bino bokanisi kaka ndenge wana ke ekosimba donc soki bolobi kaka ndenge wana eza na tina te à moins que bo bombi masolo mususu donc yango wana naza très monté na yoki epesinga maona libi mais bo posant oyo donc ube bazo sala théâtre ube bazo saka na peuple congolais bo yebi solution ni nezali na kanambe ndenge nazolo bango kanambe fois masolo na mbuntu una dikosi abu pia
donc masolo esili après totali siko ndenge ni tosala ba élection na biso entre biso moko nakasi boyebi yango ndenge zaza boke ko vanda boye bo futi ba ticket na bino boko kuta na bino su do pona ko lo makamba pamba na oh déjà tu soka est kanambe donc solution na biso zawana est bino boko lo kanambe bino boko pensa kanambe ndenge zana akondima makambi no bolobi donc yango na bomona ki vraiment 5 minutes à l'élo zaki expressement pour na réunion oyo to sala ma ya ba opposant oyo bakutani lelo mercredi 12 septembre 2018 bakutani kuna na Belgique po basolo la ba pesi contre Randi na bango tango na yuka contre Randi na bango donc makila eninga yango na bomoni ke na ye ngana za mutu a vérité polele sans tricage po na loba oyo etanga makina loba soki bango balobi makamususu babombi yango balingolo bango devant ba caméra te c'est bon mais soki kaka ezali oyo balobeli biso wana ezali na tina te tozali na tina na yango te donc boluka solution mususu ndengi tozali koloba ndengi batutu bayebi solution kanambe ayaki na masasi akozikima na masasi donc kanambe c'est un rwandais abotama rwandais akola rwandais akokufa rwandais donc boyebi yango ezali masolo na mbuntu pe na dikosi donc débat oyo ya sous-titel ezali donc totika sentiment ndeka na lobaki totika sentiment donc elakisi te ke to kabimbo ke zanete ana poto lelo batebele baza sous curatelle sous curatelle donc ozomona ke azokokate azosala mais azokoka kofuta ndako te azokokate soki azwi mbongo asala yango mosala mosusu bamikolo bapère de famille omona suku batie sous curatelle soki mbongo nene ye eke na organisme moko boye bafuteli ndako bafuteli bafacture oyo important baotikele mbongo moko po alia asala na baloisir na ye moko boye ozomona ke azaromona ke neti eza bien te mais ezali solution po ba expulser te po vi na ye beba te ezalaka ndenge neti biso tozokoka te na mboka na biso tozosala nyamu na bino moko bomoni baopposa bafani likambo ya malonga balobi biso bamakambo moko kaka oyo ke kanambe kuta kondima te oyo makambo moko ya kala donc tozali koloba soki ezali bobeti masolo mosusu ya kati o bolingo boloba na bakamera te d'accord soki ka masolo wana tozali na yango na tina te donc ndenge kaka tolobaka na 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas 2018 ndenge kaka nazali koloba kanambe akozwama solo na mbuntu pe na dikosi. À très bientôt. Original. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo ezate. Pour pas la biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV.